Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement les futurs dirigeants. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire, ne pas s'enrôler et sorcier.
Ah, qui dans la pont, hein? Et qui dans la pont. Faut que tu volant tout voir. Songa vena nyoso. Matite kanga on a se hein. Papa fataka vola tuzo za mpanzo kuna kosa sio ngombe yangu. Papa yo sote. Kono sema mjia. Voilà. Yo sote, age na mpanzo sasa. Voilà. Protocole. Bonjour. S'il y a des problèmes. Chef. Pouvoir.
Moutamout, deuxième vice-président ya Bandai Koloba. Deuxième vice-président Bandai Koloba. C'est pourquoi na monika ka brusquement c'est à côté. Oh baye biete Sa Majesté Zombi Otoyoka Kabiso Nyonso Fabrice Yewan. Boko beta maboko. Sa Majesté Koye Lamu et bon nana. Merci. Voilà, c'est à Outi Goloba. C'est une émotion. Likambo likambo ezala de dinango. Ezala mosusu ngai na ndako nanga na ko organiser. Nalobi moninga nanga koti kozanga te. Mais invitation c'est la musique. Ezala mosusu to faire invitation au PC mais na moninga lobi no moninga nanga quoi yemoko vice président Mupalanga. Ebele bayoka yoka bamoni lelo ndenge yemoka lobeli yango ke moninga nanga bengi ngai fieke no nazo sala nini mobo Voilà. Singai naïbi angote. Je n'ai pas un chef Elisa Benagaye. Je n'ai pas été. Merci beaucoup, Président. Mais encore yo Ce qui est ça que nous avons toujours la télévision, moyen makambo et marché, aux enfants le même vieux. Le thème se fout. Parce que moto azaki soldate déjà comme on l'a dit la maba soldat ayebina nenga robeta masasi ça comme ka soldat Comme ça. oyo aza awa na kati awa eke conscience na ye yebi aza chef coutumier te mais aza awa c'est que volonté na ye c'est que makanisi na ye eza na bokoko tika siko tolakisa ye le chef coutumier ezali nini. Parce que côté moko na yoki bazolo bananga ke yo propose okende kosangana na bato mosusu baza bachef coutumier. Moi je dis ah ngai na kosangana na bato balingi culture na biso balingi bokoko na biso. Yo alors que j'en ai besoin de président mais à au cours de la pas conseiller sage ndenge moko pe biso pe obiolo bake ok yo pe awa na nani zala etel contribution wana nde kosala ete pouvoir Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors, vous venez de voir les images. Bomoni Ndeko, président fondateur Fabrice Zombi Oyazali, président des amis de Joseph Kabila, Kabange, partout dans le monde. Bomoni ba misala zakosala evu oazosala pour amener la paix dans notre pays, malgré banzele za mwa mobulu. Waneza musala ya gouvernement na biso nyonso pour contribuer pour nandinga 5 centiers mais azosala musala na paix. Alors quelque part bachaki yi na kati na ba Facebook na makambo ebele bacheke no président Fabrice Zombi azoteka ba armes. Alors exactement participer mawa vu les enquêtes au sali tomoni ke ezala ndeko mususu Fabien oyo mwana chango
bango nde basalaki ke ba publier na Facebook ba tie makambo belé ba komi mais ça vraiment participer mawa yo vraiment Fabien un mutu abandonne vraiment ozoko c'est la moninga na yo mutu abandonne makambo ça vraiment mawa trop. Alors j'ai parlé avec le président Fabrice Zomba le que nos pasteurs faut me kako démentir le kanga bi le kanga kutu ndenge za na ngwana eza na ngokanga na Facebook na ye na mwa groupe batu na ye mais tellement que batie na photo batie moniza pena na lingi kutanga ku photo ya ndeko mususu batie ki wana te parce que ça mawa ozomona Fabien toi tu vraiment oza villageois outi na village na Bandundu oye na Kisasa okoti na Masina ovandi na Masina mais c'est que pour ni bana Masina ba finga yo villageois te mais yo zo finga pour vraiment nanu tu ne respectes pas notre chef de l'état le président Joseph Kabila Kabange aza muninga na yo te akotika la rappel jamais kozala muninga na yo te lelo yo on a commencé la ba vidéo na mona ki avant tu osala ki vidéo ozolela ozala besoin que no bacha yo a contact na o soki nani Eliezer yo ibi Eliezer sokazanani lui il fait son travail a eu chance na yo ça la travail na selon ndenge batinda ça la travail na mais siko yo ozolela et puis moi je sais toi tu t'es parti à Kinshasa okindaka na Kinshasa okutana na bala mer mende mo ozwa rien alors epesi okanda oye na poto na Belgique tu commences à injurier les chefs de l'état mais bino bozo kamusanga vraiment bino oza pe combattant na nuté donc le kolo zole kaka na télévision oza na ba vie na yo sikoyo pona batu batala yo il faut le baka mabe ya chef de l'état mais buza bo ndenge nini aussi longtemps que ceux ba bengi si yo donc ko bengi sa kututé quand tu étais parti à Kinshasa kota ba bureau ozwa rien ba kutisi yo ceux ba kutisa ki yo te bebe mission no sala kawana bo ngoko finga ka été po boze belé bino si bo finga ka ba bendi bino bo changer mais quelle sorte ya journaliste bozanango c'est ça la médiocrité bino bozanango yangwana. C'est la médiocrité. Oh, Bozoloba, la médiocrité, Zali, quand vous êtes en train d'injurer le chef de l'État, la vraie médiocrité, c'est quand vous passez votre temps à insulter le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur les réseaux sociaux, pendant qu'il s'en fout et n'a même pas le temps de vous lire et vous répondre, et c'est la couleur douce dans sa résidence. Qui est maintenant médiocre? Les silences déstabilisent l'adversaire, dit-on, et ce type a bien compris cette phrase. 17 ans pour jour, depuis que les politiciens congolais se donnent la peine d'insulter les types qui, au lieu d'amaigrir, prennent de plus en plus du poids. En bref, les médiocres sont ceux qui se sont laissés diriger par un médiocre pendant plus de 15 ans. Omoni, bino nde boza ba vrai médiocre, botiki ba diriger bino pendant plus de 15 ans et puis il continue toujours. Aujourd'hui, nous sommes samedi le 13 janvier 2018. Le président Joseph Kabila Kabange, il est toujours président de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que tu reçoives la élection. Alors, nanaza médiocre. Mais ça vraiment, bozo sala makambo, bozo sala passi. Naba makamba musiba zolo bakeno le 31. C'est le président à Salé qui battu Bakoufa. Et ça, Mosengo, ce n'est pas le président. Après, on a relaxé une vidéo. Ndengani Mobutu avait parlé de Mosengo. Il avait des criminels. Nakatsa Salwana, Bogotala Ango. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président, le feu président Mobutu à Lobi Ango. Ce que vous voyez, c'est un criminel. Mosengo, pour d'ailleurs, écoute, Mosengo a yébi bien que l'élection en 2017 au Salamate. Et puis Mosengo a yébi qui peut bien que ceux qui salamité bakokutana entre 500 na bataseni baluka date mususu eyebani nango. Mais pourquoi siko ko bimisaka batu po yebi kataso batu babimi na lobaki yango dernièrement batu babima te élection ko salamaka na 2017 te le président Joseph Kabila ne quittera pas à cause de la président jusqu'à ce que l'élection ekotikala ko salama na Congo. Aussi longtemps que to yebi yango il faut ko tika babuzo bana ko bomisaka batu. Maintenant qui est l'assassin? Ce n'est pas Mosengo. Mais c'est lui, parce que dans le lobby, il y a des gens bandi à Mobutu, brutal en Wawa. Bon, mon andré, Mobutu à lobby. À Béli, ce sont des criminels. Parce que mon peuple, le quoi d'être rendu na yebi aw. Que ndengezela ngwana président à Rolongate, team pour l'élection au Salama. Mais pourquoi on a que nous bim sabatu pour na yebi que muta Rolongate? Ça n'a pas de sens. Le quoi na yebi. Le quoi na yebi que non Félix pas yebi que
président Kolongati, team pour l'élection au Salama. Et puis Félix Payebi que le président Joseph Kabila a la future candidat à l'élection au Ya. Mose n'est pas Yebi. N'a pas Yebi n'a expliqué ce qu'est la population. Mais c'est quoi pourquoi on a que nous bim sabatuli banda aussi le temps que na Yebi que do fait la bisoye. Politique au Babana ko ça la politique ya ko bomba au ba mende ba ça la politique à bomba pour dire que non le président ne va pas se représenter. Politique on a biso ba Kabila c'est to boyango. To ça la politique ya vérité, to ça la politique non notre chef de l'état souci na ezake peuple congolais a la bien, peuple congolais a vivre dans la paix. Mais le problème est qu'il est entouré par des voleurs, des malfaiteurs, bateau balingi Congoté. Mais oui, balingi Congoté. Moi, dans la vie, balle perdue. Pourquoi? Parce qu'à cause, et ça, mon bout les autres salama. Au moins, on a un seka. Nathalie qui na Tunisie, la télévision, combien? 600 personnes, bakangi bango, na manifestation, basala qui na mboka na bango, Mouboulou ba tumbi, koleka ya biso, biso rien. Mundele tanga zotala ngatale ko ya biso za ki lokote. Ngapetela watala ke na moni ki ya biso pesa la ki lokote. Siku bino bokolinga bobo misamo ndamba batola pourquoi? Tant to yebi déjà que basi ba pesi na date le 23 décembre 2018. Et c'est ça qu'on lika mako discuter les choses. Et ça sur lika mako discuter et ça lika moko bo se préparer sur bo luka candidat la bino na présidence. Bo tcheti. Ndena lobaki awa président Ngando azali président ya ba combattant awa na kati na Angleterre. Parti na bango donc groupe na bango RCK eza groupe munene na bango za munene poani pour na Angleterre ezali na France ezali na Belgique ezali na Afrique du Sud ezali eza groupe munene eza nango likambu ya tansi uteke ya kowelela parce que bozo welela bozo pe rien bobi misaye azala nani candidat na biso na kati na diaspora parce que ba ilungo ba choé na bango ba sele côté yango zo mona bande ko ngai bolandanga na bino bato baleka na ba télévision te o azoleka azoloba ko non président saka longa tembulo lukuta muta ko longole azate ezaka nzambe et puis yo Fabien ozolela na répéter le yo toi tu es un villageois ou tu es un village vraiment oyebaki no lingala te oyeko lingala na kini donc villageois na kosité na fingi pété pa zabongo oza villageois outi na bandundu obotami na bandundu grandi na bandundu oye na Kisasa ovandi na Masina aller transférer na Europe pour na raison ya koluka vina o siko yo muta modèle wana mentalité na bino ba villageois ezaka difficile mentalité na bino ba villageois ezalaka moins un peu compliqué boza un esprit ya jalousie na kati siko bozo que la président jaloux parce que aza président de la République bozo que le jaloux parce que aza na mutu ko chaye poate ba Moïse tout wana ba faux ba opposant aza na opposant vrai te et ça bino jalousie chance à mutu eza chance à mutu siko bino bozo kumisa mosengo wana na Bible ayebite que na Bible waloba que non mutu a dirigeant mboka ba finga kaite ayebi yangote c'est dans la Bible. Alors na la kisabi na image yo bomo na ndenge nini Mobutu yemoka lobaki concernant mosengo bon na zengela bino yo Fabien na osepelisa ko un jour. See you next time. God bless you. Nani mosusu Yahweh Yesu zalokumu mingi tobotama na bango asila kokufa Yesu nanga obateli ngai Yesu zalokumu Yahweh Tingana fulu Yesu nanga Oko tingana fulu Oko misingana tina Yesu nanga Oko misingana tina Napesa yo nini Uzwa lokumu Yahweh
yo nzamba mwewa likula bakombo nyonso. Oh yes.